eza kumbali mususu bozo passer un rapport to bozo siba ni esili ayebi kutunde bazwaka papier mushota pamusa libolo ya mwasi parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi esala ape moi kalimoga na mo ba kali anesala wana mo passion anesala ape bisobi papa yo tona likata no bien munene gorono bina bien wana o senti bina nazo melango bina kona o simba na mabinzi na o senti que papa azali na otala ka bwana mo na somo bi bombalo soka zwinga c'est na za okufa. Bonjour tout le monde. Balanda émission ça tabou. Émission où epesa conseil où le bela biso pe makamba kitoko. Peto le bela mingi makambo ya basi ya mabala na mibali oyo ba préparer pour babala basi na bango. Mingi ya lisolo nanga naza o naza nango on le bela tabou. Avant na loba na pesa no ba merci na ba fanatique nanga balanda nga 10 amat. En plus ba bonne fête na bino ba bonne année hein nabi ke boza ko sepela te tokota 2021 menzamba osunga ka biso nyonso to kota ngoka toujours na possible ba mbota trop na ndenge bozo s'abonner na ndenge bozo talanga et salanga bien nga Magali 10 amat nazo lelango ya trop makasi mingi dans le bela lisolo na ngani miso o nga Magali 10 amat na lobela ezake dialogue ya mwasi na mobile dialogue ya mwasi na mobile onga na lobela mingi na pointe eza na basi ya mabala lelo biso mingi biso basi obali mobali na yo mobala bali yo atona ndako makambo ebele oyo okoka kosala te même si na mibali okosala te yango na opesa conseil na biso bana basi na lobi na mwasi aza na libala na lobi na mwasi aza na libala na mwasi aza na libala tango monike ozaki na papa ndezalaka kati masola ngoka ndezalaka na ndako libala ndezalaka moi problème que soit problème oyo za nango na mobali na yo kolinga te ke problème oza na mobali na yo o manifestant na devant bato o bazali o bayebi na problème ana te dossier wana te mingi biso basi tozala système au moins na mobile no bobeba na kina na butu soit likamo bo soit ya mbongo soit au moins na mwasi soit comportement moi mobile o azo ficher na katanda ko esepeli sorti mais yeba ndeni ni okada sango mobile ake abimi ake na kanda tango yebi ke mobile ake na kanda yimo mwasi conscience esala ke mobile na nganda abimi ake na kanda soki yoza na tort soit yoza na raison tant mon mobile na ye ndezala ye akuto ovana bato ezate ke loka bozaki na ba problème mutu na sa remarquer ka ke moi so na mobile bazala ba problème eza bongo te donc linga vraiment effacer vraiment ba problème na bozalo que soit ça problème eza ndenge nini linga vraiment o effaçango yamba mobile na kei moko ya bien ndeti likambo izate. En plus, ton bala wuti musala yeba ndeni ni yoko kulanda mobile na katanda bo sololi muke ozwi mai na cantine oketila mobile no ke sokola pour parce que ton bato bazawana problème ana kolinga te bato ba remarquer problème ana et puis misus be bato bazana bango te ba kabilo mibale bana bazate surtout bana bakisa kana ba sera libanda kolinga to manifester problème ozongi na sous dossier wana na ministre ndem bala wuti musala ezala propriété ozana facilité okimisa mobali na yo le solo le pena l'aise au téléma na cantine auto sokola au servi et pena biloko alien na ye tant que beaucoup ma binomi balé ceux qui ont ozana tort yaya biso basi dans la facilité ya kozwa mobali na facilité vraiment pour mbala limbisa ozana facilité parce que nzamba sala biso basi na nyonso oyeba ndeni osona mobali na yo quelle que soit dimension mobile no kanda zalaki nango tango mobile a remarqué déjà liboso oyambe na kaya bien yami balé au tilema ya sokola mi ça to servir ya ye mo conscience ne pe sala ba moi sinanga to zala matate mabimi tango ye na sorti na ke des promesses na ngoti
soki mobali anazaki na tor yaya explique likamu facilement ate moi sinanga tala likamu ezaki boye pe ozui solution soki mobali oyo apesa yo mbongo te soit akipa charge na oti po biso basi to ana dépense akipa charge na oti bobeba naka toujours kama mbongo mamba ilamba makama mafuta mamba suki mamba lipapa soki pozo le bani pe na ndenge mo pe kiteti yaya o tika lo ko changer mobile noté na comportement nana vandisa etalise na mutema okita na tête posée o changer pe esungo na libala na yo mais bino pe mibali il faut boyeba pe biso basi ba posa ya basi moi si soit na posa obima libanda te azwa makanisa libanda te kina moi chéri mo bando vivane kala azana likanisa te ndaza na katanda kuna ye kokisa ba posa mama kokisa vraiment ba posa ya mama pe mama akozala pe na courage pe na sengo ya kokisa ba posa na papa ndesi na ministre de tozala ba fait ba année moko tozala ba fête 2012 ou 2021 to kota eza 2000 moko to kota ya préparation il faut boyer barango bo préparer tant moni que toi mon ba fête ba décembre bo papa oza na charge intilo pesa ba makangu na oza na libanda kipe bana na bien kipe moi sino bien mingi mabala lelezo beba pour na décembre oyo parce que bon moi ça sengi bon ali papa oza na ngote akimi na ye moi ça sengi bon elamba akima biso ba komi ko provoquer ba problème mo boye baba sina bo ba kima poise la ti janvier a ozongela ye et à qui to côté ndenge ka bozala ka ambiance na basi na bino bandako bo continuer toujours aux la ambiance na bino mais bo linga pe kokokisa ba posa ya moi si parce que moi si aza flair moi si alinga ming moi si soki place aza so aza se sentir que azo pesa a se sentir aza très à l'aise ate mingi te muke papa kokisa posa moi si donc elo etangi mafuta suki na ye lipapa ne lamba na ye ate mingi te fo kokisa yango soki po ebiki oza na bana no papa kipaka bana na yo lelo tokomona bapapa ebele bakomi kokipe basi ya libanda ke basi ya ndako eza kitoko te mais soko préparer ma kitoko na kati ya ndako na yo papa ezala pe ka bien pe esala pe basi na bino bozala na kati ya ndako bien biso na émission na so sa tabou topesa mi conseil tolobela mingi makamba libala po parce que o eza tolobela pe makamba ko siba na po eza ngati